Edino image toko mona sitoyo panja sango ya Congo yo panja sango ya Congo edino image panja sitoyo panja sango ya Congo émission kitoko yeko talama panja sango ya Congo émission munene na kati ya Congo ozo pesi la masolo ya solo donc biso nyonso sima nango 999 panja sango ya Congo edino image panja sango ya Congo babi edino image obose mokina yo kande explica bana poto babi edino image wasa ke batatu azala na ndenge nini na ndenge ya mosenge kwa edino o babi bilo okera beta bilo okera zena beta edino image tuwana site yo panza sanga ya Congo babi mosenge binaka zo mosenge Edino image panza sango ya Congo bana Paris bana Londres bana Belgique bana Hollande bana Suisse bana Canada bana partout panza sango ya Congo edino image bolanda yango po yango ezana makambo ya solo eutaka na source edino image papa edino image ye aswaka tina source nazali nanu elenge nakokoka bashoke ya boete nakomi kolela o nazali nanu elenge nakokoka bashoke ya boete nakomi kolela piskas ouais bapapa bamama bandeko babolingo le 9 octobre toza na clôture ya kermesse na biso kermesse oyo bato bayebi na Châtillon 91 na Viry Châtillon 91 350 5 rue du Port Viry Châtillon 91 350 boya vraiment ebele pour la clôture ya kermesse bapesi bapiskas bambote ebele John Mary Kengekungu Paul Sunga Moulos Kanto Michel Louise Pati Bosongo na Bruxelles Robert Mapoati na Canada jour en benez événementiel Badoutubaya. Merci beaucoup, à très bientôt. Je suis papakinder.com Dédé Jasco. Merci. Bana Viry Châtillon balobi to mona na wana les 9 quoi. Ngamo toni ambozo na ozala na makasa edino bilili babi edino image edino bilili sita bana Paris babi les 9 quoi. Ah tout le monde na wana donc kermesse donc clôture à kermesse quoi bon mona ba star na bino bolingaka le 9 octobre donc deux fois donc tout le monde na wana piskas kasonga ozala wana Al-Qaïda tout ozalana ngamona ozalana kungela ta forme et certes. Bonsoir à tout le monde. Bonjour, c'est long car ndenge bozela héros esika tozali panza sango ya Congo mokili mobimba bayo ka sango edino image balobi clôture ezaka moko bakirame c'est salama nango makambo salama nango mais jamais ba clôtura bakangaka na bulu yeke bakangaka na kintaba bakangaka na loyenge mais na Viry Châtillon bapesi rendez-vous ndenge ezalaki na ouverture ndenge mpe ozala na fermeture le 9 oyo na biso nyonso poto na poto bato nyonso baka na kata poto donc faut tokutana na Viry Châtillon clôture ya kermesse moko kaka epai wapesangisaka baartiste epai wapesangisaka peuple congolais epai wapesangisaka bana nyonso ya 91 ti kokita na Paris. Donc sans oublier Dino Image Panza Sango Congo. Ils ont un loin à Pembe na KFC tout près de la gare. Pembe na KFC donc balobi bon mon abatunyo so bolingara sans oublier Moulos Kanto et Moro Parozala Masalanga Gilio Rosala donc Gilio X donc bébé Tala Megan Barozala Bashiko les Rensada na Kini Medwe biga jour en Rosala Paul Sunga coiffure le Boko Nzambe Michel Dombo donc on va Masalanga la bango koto donc voilà quoi na Rosana bango ensemble les jours là donc voilà quoi Masalanga Gilio Petro Rosana ensemble donc voilà tobetaka tuna kadega ndenge zala kaka donc tosalaka le 9 to sepelisa na ndenge ya rassemblement bana Congo to clôturer moi kermesse ndenge zala bakangani na loyenge na kintaba na bobi ronaldino mais kuna pena komba respectera peuple congolais ba bi rendez-vous za moko
pour la clôture. Ndenge to bandaki annonce à ouverture, ndenge pe to annonce à fermeture. Donc John Merrick Nkumbo na bossa n'était Gigal Kimvula, Kingindom. Hein? Montouaga. Ah, et dit nos images. Donc baïba identité. Ah, vraiment. Pour baïba identité donc na bengi bango les 9 jours wana mais ezalaka ya moi ba bébé kaka bakobena examen na biso ata nazwi te tokopanza sango ya Congo edino image tokopanza sango ya Congo. Y'a Patrick Marois Vendi, mon Paris, y'a Marois Vendi, Major Bissadini. Hi baby, you are kufi baby grave. C'est chaud. Et ça oyinda umela soko yena agence ote veut dire umela te Global Express c'est Patrick Malwavengi Vril numéro 25 baby agence ya grave agence ya munene oyo tozoko tinda ba koli na biso na Kinshasa ba koli na biso na Angola ba koli na biso na Brazza pour koli le koma kitoko il faut les canards Vril numéro 25 et pas Patrick Malwavengi balobi Global Express souka l'agence soko yete veut dire umela te pour na kati agence oyo tozana ba service ebele okotinda ba carton okotinda bilamba et puis tozali na service moko futi mbongo mutaza na Kinshasa kozwa traitement au futi mbongo mutakufi na Kinshasa bakokunda ye kitoko chez Patrick Malwavengi balobi service kitoko soko lingo umela foya na Rileon numéro 25 na Global Express chez Patrick Malwavengi souka l'agence ba mama Paris bana bela ba fongole biso loko kitoko vraiment ngo iumela atinda bilo ne kaka awa po bilo ne ko ba kitoko na bakini po ngaba ba carton ekenda kaka awa ba bilianda mutina ndam vraiment ngo ya jaka ndamba tinda ndam so ekende na Kinshasa alors po ekende kitoko boya l'agence na biso na Global Express chez Patrick Malwavengi Rileon numéro 25 bala poto boya bo umela so boyi ete fedi bo umela te ay baby ay kufi mama l'agence agence aboye besoin na nte yango yo ba melembi na kati ya Château Rouge et esika obunga te Rileon numéro 25 umela